Miriam Mapuala apopoli nene ya kelokelo o ya camarade ya Karine Mokonzi. En tout cas, côté Moussousou, a kokozala na raison. Mais yo siko to yo mona bino, ozoye pembeni ya Karine. Boka atatina nde bandeko na ta bosa ta mi tuna bino wana na omona loko esa bien te. Omoni tuna bino poto wana bino bokanisi bovanda na bovandela na koma Miriam te. Yo soki ya nani soki ya ni soki pe loko ni na kofingo kitoko za na esika moko changa te. No zongela no bino tombo ozo ba 90 minutes na bino na poto po bando benganga o yo yebi place Karine na ki fiont na mabundi ba yo zalaka nana susi na zalawana. Oh, to Diego Kawa kenda ko découvrir mbushi da fleuve koko biso to zala to ko motanga ngoti. Ale lelo siko ki amitié ya Karine li bundu na bino ko li siko boyo sansa nga Miriam na katinga na lobela les présents. Non lobela les présents parce que no tala ongana za. Bien sûr, nene ya kelokelo azali camarade ya Karine Mokonzi. Bien sûr, Karine Mokonzi ayembiye nene ya kelokelo camarade nanga. Mais Miriam Mapuala oyo azala toujours na Karine Mokonzi. Pe andimi azali mukala ya Karine Mokonzi. Pe andimi bobengaye domestique. Pe atindi boluka kombo mususu. Pambate ye aza na tai, bote, mungongo. Pe ayebi koloba. Wana na yeba yango banda kala. Ata a explika kite na yebi yango. Na yebi yango. Yango na yebisa kapash na tangwa kala. O sali mabe ndengo ridiculize mwana mwasi oyo. Aza nécessaire. Bote ba papa, ba mama, ba ndeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko nene ya kelokelo bokanisa teke akoki kosala nyonso alingi po eza nzoto na ye. Alors soki alingi kosala nyonso alingi po eza nzoto na ye, mais il fallait apona ndenge Miriam Mapuala alobi. Oyo alingi kolanda émission yango po comprendre kende na Mapuala TV soko komikaka na YouTube okomona émission yango eza ya moto. Alors, nene ya kelokelo, pourquoi faut ça makambo différent na batu mususu? Bien sûr, parce que nene ya kelokelo azalaki na moi distance na Karine Mokonzi na mukuse bazalaki ya kubebana. Mais Miriam Mapuala denga zawana Karine Mokonzi à partir ya poto relation ezongi. Ye asali site. Azongi si relation me na kanisa bozolanda mingi aza ko fréquenter kaka fimbu na batu ya fimbu na fimbu aza ko a integrer makasi na kati ya monde ya net kaka na batoyo bayina Karine Mokonzi. Kobanda na kapash oyo ye moko alobaki na munokone bazalaka presque chaque fois, chaque jour na semaine ou bien 3 fois par semaine. Alors akangami lisusu na batu ya fimbu na fimbu. Alors soki botali ma bien bokomona eza nango normal, mais eza normal te pona nene ya kelokelo na Karine Mokonzi. Na kanisa nene ya kelokelo alobaki yango ye moko. Yena Karine Mokonzi ba wumeli bazala ensemble bisope to yebi yango ba wumeli bien sûr azako mona na belilité. Nene ya kelokelo ye moko alobaki yango na munoko na ye. Karine Mokonzi tango azala na Congo mikili aloba nene ya kelokelo yaka kosala nanga yo otangelango oyebi musalo yo bien. Soki nga nazosala yo pe okoko sala okokoka. Alors nene ya kelokelo ye moko susu alobi yango na munoko na ye aboya aloba na Karine Mokonzi tango ekoya nano ekoki te. Nazoloba bongo po boyeba biographie na bango
poto kende na makambo yo Myriam Mapuala alobi azana raison. Alors nene ya kelokelo ye moko susu alobi na munoko na ye barando oyo Karine Mokonzi asala oyo mususu ye atinda te azalaki kaka sima Karine Mokonzi me rando ya Fabregas azalaki kotinda elingo loba ayebi susu na rando. En bref elingo loba nene ya kelokelo accompagna Karine Mokonzi na grand parti ye stratégie ya Karine Mokonzi. Donc ayebi Karine Mokonzi ndenge a fonctionnaka. Alors soka ayebi Karine Mokonzi ndenge a fonctionnaka na kanisa soki asali site na ndimite. Na ndimite akobanda kozala 3 jours azwaka formation paya Kapash orge Kapash azwa formation na équipe nationale. Bien sûr, azamuta TV, mais na YouTube, eza na mama YouTube. Alors, nandimi pete, nene ya kelokelo, oya tambola, na Karine Mokonzi, Vignos. Azala na be stratégie. Karine Mokonzi abengai, yepe atangela ngo na classe. Ayebi kati na libanda. Ayebi ndaku na balabala. Alors, akende kozala na bato fimbu na fimbu. Azali kole sere na bango. Elinko lobanini kwa matsache nae no ezabongote ezali nde mabe makasi na moma oyo azongani relation na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi aposteye Karine Mokonzi azobwaka ye. Alors alingi susu nini Karine sala ye eloko alinga kosala ayebi deja ko travailler na net akoki kosala nae na ndengene ya bien. Alors na bosani kutu lika mususu Myriam alobi akomosangana na ba musicien mususu bazoyokana te na Karine wana na yebite soki eza solo to ya lokuta mais soki eza solo eza susu grave parce que akokaki kosala ngote azana mayele ebele ayebi ndenge akoko travailler na net sans que akende kuna. Bien sûr akoloba ata lekechupe atambula na Karine Mokonzi leke chwa tambola muke ke nene ya kelokelo. Meto sala neti batambola ndenge moko. Est-ce que leke chu tan Karine voyagaki? Leke chu akoma iko kende akangama na batoyo bayoka nakate na Karine? Non. Leke chu alukaki asala idéologie, alukaki asala oyo ya ye denga kosala. Voire même bato mabanga bakimaki leke chu. Ponga na koma iko sola na leke chu mwa muke. Alors akomaki kutu na c'est vraiment mais aluki et stratégie lokola azalaka na vision ya monde ya théâtre tala lelo asali idée oyo azala nango ewuti ni pa Karine ewuti ni na binemi ya Karine mais ewuti na vision na azalaka nango bandakala sima nango lelo yo soki azosolola na bato yo basololaka na Karine Mokonzi te azako solola poteke akeluka bango azo solola po akomi leke chu Congo liziba na leke TV. Donc batu wana bakomo solola nai na respect bakoya ko solola nai te lokola lipa na manteka menene ya kelokelo sit nano ke makasi boete akei komi bwakama na binemi ya Karine Mokonzi. En tout cas binomoko bobule bien eza clair pesa makambu ozwa makambu pesa biso Karine Mokonzi ozwa biso na kanisa toyokani malamu nene ya kelokelo nanu site ekomi makasi te. Donc tango akepa ya Kapash TV Kapash akoloba nene toza ba camarade akala me pesa nga Karine Mokonzi ozwa Cynthia Kapash nene ya kelokelo soka ke na fimbu bato fimbu na fimbu bakoloba pesa biso Karine Mokonzi ozwa fimbu na fimbu. Soka keiba ba musicien wana bakoloba pesa biso Karine Mokonzi ozwa biso. Eza clair parce que aza na puissance te na kata net. Elobi yemoko Myriam Mapuala alobi vraiment kitoko yango na komisaka nzambe ndenge na pesa Kapash toli bango na Rafine Tumbatangu basalaki émission na loba na Kapash émission oyo bosala na Rafine Tumba pona ko ridiculiser mwana mwasi ya batu.
oyo ayeli pa na bino na motema moko bo ridiculiser ye bo bengie ba kombo tu menga na moni azabongo te na moni ke azali nécessaire en plus azana voix moko oyo ya basi me ya base ezokende penza bien po azala chroniqueur ou bien journaliste ata atangelango to atangelango te ata za nini me ayokelanga te nga na komisi nzambe mpo na moni ke azo raisonner ti lelo kitoko ndenge nga na bulaki bien sûr nayebaki ye te nene ya kelokelo en tout cas landa émission ya Myriam Mapuala alobeli yo clair et net alobeli yo penza bien même babiso ba oyo tozalaki kidiba voire même nga nazalaki kidiba naza kotala yo nazolanda bemissiono nyonso me nazalaki kidiba heureusement mwana mwasi oyo na ndima un jour aye kofungolanga misu na zolo na matoyi mpe soki ya mutu ebotami nalingaki na kata même edingwe me na kati kaka kovo na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.